Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, na balandinyo so ya BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Et que dépend de quand na air, beaucoup yamba vidéo na biso, na banda na bino, bolimbisa na naza vraiment na véranda, mulungi leki makasi, et voilà. Et voilà. Aimez partager, et vous savez vraiment biso kitoko. Tout solo la moi mouke, je crois bon moni titre nanga, bon moni photo ya miniature nanga, voilà. Tout solo là, na mona qui sorti médiatiquement ko ya Tumba et sur les Kambango ou les cas sur les réseaux sociaux dans le monde d'artistes na ya tokolobela yango vike batuna ki epé di Kambango ya ba deux fois parce que dans Kinshasa azalaka pe close azalaka pembeni ya bandeko o ba pointer bango ke non baza ba deux fois alors tokosolola yango na likambango alors bo aimé tokoshite na film na biso ya Ka Fortu o tozotala na Bella Production. Franchement bandeko film wana 13e épisode mais non laisse tomber, c'était grave hier ngana leli na kolela maya miso etangi nga nzamba sunga nga na ba émotion. Alors na otie la bino moi extrait to landa biso nyonso maloba oyo tumba alobi sur likambango ya ba deux fois après na ozongi la bino bandeko ba joyeux Noël déjà na bino nyonso. Ba joyeux Noël na bampoishu, joyeux Noël na famille libota nyonso, joyeux Noël na bandeko nyonso balandaka biso, balingaka biso, ba joyeux Noël. Et voilà. Bo aimer, bo partager, to landa biso nyonso to landa et bo yoka. Vous allez vite comprendre que non, na monde d'artistes et comédiens, il y a plus l'hypocrisie et na kati ya hypocrisie na bango ba osa nini, bazo bomba mabe, mais bolamu bazo pakola, bazo bomba mabe ya batu mais ba o ba osala bolamu ba o ba osala musala bien ba osa nini bazo casser bango kito côté. Mais le temps de Dieu il balobaka que non, le temps de Dieu et the time of God is the best. Yango zo mona ba makambo nyonso ezobima kwa nini ta nyonso ebimi te ekobima kaka na décembre. C'est par là vous allez vite comprendre que non au moni tant tokotaka janvier ti décembre tozalaka na babitida kosalaka ba bilan ya ba makambo ebele o eleki ane mobimba. Nzamba apesi yo chance, nzamba abateli yo mais ayeko exposer na batan moko boye eza tan moko boye ke non nzamba azobelela yo déjà zonga moto eza mabe mais sikoyo oza yaya oyebi mondo oyo boza oyebi bano bovandi na bango mabe bazosala mais vous applaudissez ba mabe na bango wana siko zalata véridique na makambo oyo eza ya solo boza ba véridique te mais bozo ka koya ko bambaka bato bazosala musala kitoko mabanga mais mabe la grande famille mabe makasi. Donc tumba ko akoki na ekoloba te pona nini abateli kaka mais na makambo ya lokuta bayaka babimisi misisa babimisi misiso otala penza oh donc azoloba azobimisa na misisa toi-même tu vas te dire oh tension yoki ata kokwisa ete oyo tension yoki ata kokwisa ete
na makambo ya lokuta ozobimisa énergie bongo, mais makambo ya solo okomi kaka kopakola yango mafuta, okomi kaka kopakola mafuta. Mona na biso ese bebi, mona na biso ese bebi, bayaya moko tolanda ngana tinga pona wana ozebisa ye atika na ye babiloko yango. Mais ce que tout a dit bien l'histoire, ya Gabi makambe uti beaucoup plus pour ba comédien ou te baza génération parce que nga sinon ndé ne monde da bon masok moni anani asora mukiona décor bon la génération ne ba décor mususu muswa wa libumne nani inga génération bimanzela mo ndinga moni da bon mobikisi ba ya mo vaguement ba série mo après ils a ba mbayina makambo na ba réseauté makambo Jérémy que des fois ils ont camarade inaï ou bando sane viona ils ont en États-Unis ils mutaï na makambona usually ils sont ba comédien point makamade ya des fois tenga zolo ba par rapport ya ndengo zolo ba ke baninga bazo sepelate nini c'est ça mais ya ba net ya ki des fois wana ils ont vu to boité mais les problèmes ils grave tinde toujours ki na ba artère na ba côté na mon mère ils ont na ba parents ou ba tindi bana bo ba ko la théâtre au moins to fani boy et puis la maman mususu mwana sepela asala musala oyo sala otala biso mais tant que mona ke vie en ba théâtre komi fo mwana na koma des fois to mona na koma lesbienne mon ki wone komi e komo bangisa biso na ba to mwana ngo falinga ngo au moins elo mususu musala il falinga ngo mais soko kiko boya obi kisasa passion vieux ezana kisasa na biso to na poto et to na demo ki oui na Congo mutu muso akoboya lelo boyi lobi mena pasi na nzala ndimi ba master belé ba seda pona pasi na nzala ba boyo kanga libumu a cédé ni ka kumini ko lala pe ba des fois pona kozanga pona pasi ya kumusala viona asala ki na volonté ni te mingi ba sala ngo pe na volonté na bango te pour préciser les nzala ya kisasa pasi ya kisasa patron azo la sembo na ba mituka soko osala ngo to sa suna biso te so akomede na vie à $100 elenge aussi $100 na kisasa yo binde ezalaka soko changer un bon komita de belé soko azonga suna vie à pasi ya ozanga pantonon bato musubu na ozana choiti mais soko eza vie na privé et mais bana nde elo esa la salité ko sangisa bana aux autres travailler na bango basala ka yo yango wana ndeza vraiment wana ndeza contacter bato basepili ouais ana muntu akoza na vie na yo wana mais uzwango na bana ya bato moni wani mabe sala ba chair de poule ni na lobano c'est pas bien on peut si conseil mon bien alongo la bana o ajouer na bango na kata ndako parce que ngata la ba vidéo ni musu ba olie na ndako na ba artère na yo mais yo za président ce musale si yo folie na moi na ndako na bana pour me vie musu mais tout le temps na ba vidéo ozaka na ba terre na kata pièce na ndako moko lobi su wani ba théâtre libana donc bon on vivre ensemble et puis na eko et coïncider que na ba vidéo à sala tout le temps za na ba artère ni na ndako et na musala pe azarana bango donc c'est et pena réalité ngai pona ngeza musala musala na bino ezaki musala to na respecter bon homme qui ko gagner vie sans simba kisi na théâtre mingi pe ba gagner vie bon ouais mais le komi na ba histoire ba kisi ba manger ba des fois ba audio bimi maramutu bimi ils honoré bino et ça li son n'était bon la son on a ndenge nini na privé bozo so na ndenge ni parce que et on bébé ça il mange au biso tout kala au monde na na théâtre en fait bon ngai nazana iloko koloba te mais conseil o nga fona pesa ye eza kaka ke soki basisi musala a libérer bana bato bakendaka bandako na bango bake kosala ba vie privée na bango epa na bango na bakwe na bango ye atikalaka na ye peut-être na moi gâteau zwaka camarade na ye omoni bakofana bango baosola na bango bavai na bango mais oyo bayaka kosala musala a libéraka bango parce que omoni bato wana mpe baza mpe bafani na bango bizo aza na fani na ye Yves aza na bafani na ye Charlie azalaki mpe na bafani na ye ozomona bato misusu ne baza na bafani na bango komona ke kolongwa esalaka bien te epertibaka groupe parce que nga na koza na groupe ezanga mais nakokosala ngo nga moko te nakosala ngo na bato mais eza ya ngai ozomona bato nakosala na bango eya na bato bakosepela na bango ozomona ntango bazolongwa ba raison moko ezanga ntina epesaka mpe bato mosusu dégoût
Anza kolinga mwa mbali asalaka te, asalaka soso te. Ah, au moins peut-être au cause de la 200K. Mais au moins kaka no film etala ma 50K. Ça 50 la bazapi. Peut-être ba kei batu o azako linga emso Yves mingi. Ah, azomona so Yves ngote ake. Amoni importance ota susu nini te. Azako linga bizwazwa, amoni bizwazwa zate ake. Ozomona, pona ngeza azolongola batu trop. Atika biloko wana. Conseil na opesika yango wana. Neti papa Yves. Ngame mingana zaka fan nae. Azwaka posé, azwaka très bien. Nazalaka pe fan na Charlie. Ye mo pe nani Jérémie ayebi. Nazalaka pe na pe fan na Charlie. Aza pomba, azaki pomba moko donc azaki naturel. Ya kusaba oh ti azaki penda naturel. Pomba moko naturel de boka Charlie azoya donc on se comprend. Mais Charlie akenda to moni susu ivakei donc ozomona batu bazo kende sa sikoyo pasi parce que l'air batu ba yebani déjà de ngelo bakeno batu bazo sepla kotala bongo ba mona ka batu wana nyonso siko po ezala teke babanda kolongwa pa mpamba nengwana se basisi msala a libérer ka vie na bango. Très bien. Très bien. Basisi msala libérer vie na bango. Vie na bango privé eza ya bango ya mabende za ya musala so basali musala mabende mabe mais ya privé o azwaki mobali boy o azwaki mwasi boy o mukuna leka ki boy o kuna sala ki be etali bango yoko tukoluka koyeba bango ti po wana eza makambu na yo ti na ko évoluer très bien. Mais yo oyebi banda kala ke Jérémie azala mobali na ndako po ani to porter conseil banda kala koyeba ozala mobali na ndako ndeni. Kasi makambo bimile lobino batatete bino nyonso boyebi ke Jérémie avanda na mobali na ndako ara ndako wana mobali te nga na yebi yango te. Ah ya kabito na TV te nga na yebi yango te. Tout ça na fin d'année bien banda kala mais ba eza vie privée ba ko na TV te bo apporter conseil nini ke na muto ina musana bino sika aina view na théâtre non to yoka ngote na ba master bil ba sala théâtre nga na kutu ya bato belé ya théâtre ya ba cinéma bali non na yoka te ke o Joana bon un peu senti la richesse coûte ça a roulara rôle ya des fois mais na viona mona mai na ngana to skala o yukata ata tierté masa musuna wana sana mabali ushobo comme ni rana brifi muto banzele mais archouara des fois mais il y a une mokina bino sika quand même ata ko baby sara mokina baninga ozana preuve mais Joana za mutali bomante wa en États-Unis ya c'est mutu basi balati sie kekendo salir kendo ko sujar mais oui oh yaka ko salir et puis nene akosa raté hein nene wana pena akosa raté RTNC ba tiktoker wana nene na pese mbote sikazali na zaota ku débat na na maktabu et sexinga ba passe nene akosa raté parce que Jérémie sera bien inquiété singa ba pardon mais tisiko to zora ba audio a chance à boucanité. Kasi ko zape mutu musu pali bia kosa na ye. Oh, papa, ezaka compliqué te mige. Obi yo so muko bakulinga lope boule, babito kose la mige makamu. Babimise li ope batu. Oko kamwa, nga babimise la nga mutu, omona suka badiana nga bomi diana. Oye vous comprendre que non, yaya mwasi akoki koloba te. Yaya mwasi akoki koloba te. Ce que vous imaginez, eza histoire mo boy ka ndenge ba fondaka ya lukuta ba yenango peut-être ba mami ki yango belle vie. Bolinge bo mona ndenge alinga ka vibrer na kiti wana ya koloba. Wana nde bo comprendre mbala moko bana na bazalaka wana pona nini. Mais akoki te. Bino boza mikolo. Bolobi théâtre baby. Théâtre eza sous ndenge ezalaka te. Mais comment est-ce que vous osez à côté les melabana au baye lelo baye pe na ba indice moko boye o ya bien te o bo banda na epe musala kala boyebi ba valeur na ye bo lingo kitisa ye mais pona ko matisa bato baye ba memeli bino désordre parce que salité oyo ya ki des fois et là ta ba artiste nyonso or exception ezanga te akoki koloba te. Bozwa siko na image à Kinshasa, boloba peut-être que non histoire o ndenge bima ki boye, ezaki histoire à Belleville. To ke ka na Belleville parce que Belleville nde azaka victime.
bolingi bomona ndenge yaya oyo alingaka te ntuka ndenge na kiti wana ya koloba or belle vie après mosala mwana na mwana akei epa na ye eza déjà nasepelaki na journaliste, je sais pas si on a bien journaliste ou chroniqueur, je sais pas moi. Et voilà, parce que tout côté yango ka na ba fenêtre et tangila yango classe. C'est plus que non ozo sala ozo maîtriser yango et ozo ekola ndenge ya kosala musala, mais tout côté yango ka na ba théâtre et na ba fenêtre. A poser ba question bien alobi pourquoi azalaka toujours na ba artiste na ye na kati ya bandako na ye na ndako partout azaka na bandako bajia banzoto ya kosimbana ya komemana et tout na ba réalité na ba makambo ebimi mais ezokende pareil ezokende penza ya koloba keno awa likambo eza akoki oloba o nga conseil na opesa kaka keno soki théâtre esili soki basisi tournage esili ba comédien bakende mais alobi yango na oya gabi toyebi te toyebi ya gabi ya tuntu kaka likambo lokuta ya kolinga kobebisa valeur ya moto botutuki mais likambo ezomonana na miso ya bato eyokani na mato ya bato bokoki koloba ngo te okomika lokwa soso moko basopeli mai ça fait mal hein mokili eza mabe comment est-ce que bokunga na yebi blezai ezalaka no matter how blezai ezalaka bato baye bakuti bino na musala bakoki odirige bino te bato baye bakuti bino na musala il faut ba respecter bino bato baye bakuti mikolo il faut ba respecter bino parce que bino nde bobanda musala oyo mais c'est le contraire na monde ba artiste comédien ba complexer moko boye mutu moko aye le lobi awa bozomona ko yana ye bozomona tout aye pa komi likona bino akomi kona kokonza bino moko kata sukoloba te na o bino bobandane musala bo soutenir beaucoup quitter beaucoup mine ko soutenir mutu aye lobi obomoni ndenge azoya après bokoloba bakene eza pasi complexe oyo eza mabe yaya koki kotuntuka te journaliste apesi ba question moko très bien alobeli epeza tala boye pona nini na lié tournage kaka boye na batu kaka boye na bandako kaka boye na ba artiste tala boye mais lorsque yé tumba alobi keno conseil na kopesa eza ya keno soki basisi tournage bana ba comédien bakende ba artiste na ba kende ndi conseil na kopesa ye alobi yango na malili po ayebi oyo na kati wana soki tumba na yo onga nazaka muto ba vérité mais oyo nde ezaki place moko ifale ko nini te ponga nini nazabu ata oza pembeni nanga soit disant que non osunga kanga na eloko oyo yaya soki mabe eza na ovandela ngo kimia te non ovandela ngo kimia te ngana lobaka bao baza pembeni nanga bayebanga c'est apprendre ou à laisser mais du moins au pesi conseil que komona mabe ozotika mabe non osunga mutu wana lobi te na nzambe pa kosepela na yo te parce que yo peut-être ozaki na connaissance moko boye o il fallait peut-être o transmettre yé azana kati ya ignorance okoki kosalela yango te obangi nini ce malheureux c'est vraiment malheureux bandeko alors bref c'était au moins ça nakoya susu moko parce que na moi ba matière ekoti belé nous autres pesa ko lemba ba moi moko boye ba milunge moko boye hey pardon alors to chité na nusikoyo na film na biso ya ka fortui autozotala na Belle Vie télévision lobi totala ki 13e épisode na 13e épisode bandeko père ba petit alobi ngana kobanga te revena wana tango Patrick na aventure Patrick na vini bando osala ngana kobanga te
nakotuna ye soki abimeli ngai ntango nani vini na ton Patrick baotinda nakende na chambre père bapeti alobi ngai na obanga te soki abimeli ngai na otuna ye affaire nini olingi nini ngai bi ozoloba kaka tikoloba te na obanga te ngai naza ne problème na otuna ye affaire nini filme wana natali yango nazoloba kaka belle vie je sais pas est-ce que beaucoup 13e épisode mais non belle vie aza motu mosusu bandeko toyoka motema pasi te soki bayini belle vie toyokela yango motema pasi te tozwaka yango temps normal parce que ce genre de boulot yaya temps normal azala na bitumba temps normal nga na comprendre yango parce que soki aza na bitumba te aza na étoile te soki aza na bitumba te mosala na ezoki epesa te tonyokwamaka esu te ya koloba keno mpona nini kaka belle vie bandeko bazanga bafilme aboye belle vie akozanga kozala bakozanga koyina ye ce genre de révélation ce genre de film natali kobanda premier épisode toye kokoma na 13e épisode façon belle vie ake na biso mais nasimbi mutu nalobi yango mwa mwasi oyo yaya botika tatango belle vie télévision ezi trophée ya meilleure chaîne ya cinéma awa tobwakeli yango baflair. Bon, abandé kosala pa nanga après to koma une relation maintenant je suis avec elle et on a le baki il fallait qu'il n'a pas parents on a m'excuser. Donc eza yo. Eza pona yo. Oui, je vis avec elle. Papa. Ya solo yo lelo yeko yawa. Donc eza yo. Maman, je ne comprends pas. Naïe pona m'excuser par rapport à donc yo ndo sait que moi na raconte ça eza yo. Donc on laisse qu'on tout à tolo. Ndenge yo mwana nga kenda. Yo ko tout à tolo. Papa. Yo ko tout à tolo. Maman yoka, maman yoka, pardon, yoka monsieur. Maman pardon yoka. Maman yoka. Maman pardon, maman pardon yoka pardon maman yoka. Yoka bisolo to yela kia. Maman yoka. Maman, to yaki awa. Maman vanda, zona to solo. Maman pardon maman. Maman daili. C'est quoi ça? Maman te. Ya mutalinga ye. Vanda pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ona ye Vanda pardon te maman yoka. Maman yoka te maman yoka pardon. Maman yoka to yoka to sayo. O comprendre maman yoka comprendre. Yete maman ça yete. Maman pardon. kitoko ni yo sala ko kele ko kwazo. Maman pardon. Maman yete. Maman ça yete. Maman pardon. S'il te plaît, je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Maman, aïe bien l'autre côté. Maman, aïe bien l'autre côté. Maman yoka, maman yoka. Maman et toi. Maman yoka. Pardon. Patrick, Attends, c'est toi. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien du tout. Attends, Vini, attends. Je ne comprends rien. C'est là, Vini, c'est là. Attends, tu vas comprendre. Attends, tu vas comprendre. Maman, yoka kaste. Joue to yaki awa. Yoki na daily awa. Izaki pourtant revérifier le roboko. Maman, nous devons nous banana au boy. Totiki Kenny na ndaku na ye. Biso to bi Kenny aza fiancé na ye. Oui, Kenny aza fiancé, c'est ma fiancée. Les gens ont besoin de conjuguer ma bébé. Maman, ils sont à présent. Net aux aboy. Totiki ye na ndaku. Lelo. Totiki Kenny na ndaku.
fiancé. Je l'ai laissé à la maison. Ah, mais on a fait une photo. Papa, nalakisa photo akeni te. Oui, yango toyeli. Écoute-moi ça. Yango toyeli mama. Papa nalakisa photo te. Yango eloko toyeli ya poto mambo clair. Nayaki ya po mobali nanga badoti makani. Patrick est mon fiancé. Papa vini nga nazala te nga nazaki na kipese na le jour où bazo présenter nga papa bazo présenter nga na fiancé ya papa vini qui est Kenny. Maman jour wana na lala te. Nana nini? Maman, na ye po na m'excuser ndenge na garder moi na bino et pas nanga la tiki ye na ndaku. Abandé ko so la pa nanga, je sors avec elle, c'est ma fiancée. Na ye boye bisanga soki na futa amane maman boko menga makambo ko boma na bomi nani. Na sali nini ngai? Justement, Patrick nalakisa photo te. Même tant que ça fait combien de temps qu'il a kufa? Ça fait plus de 11 ans. Papa. Attends, Vini, attends. Attends, kufela mwasi na kala mingi te. Nde yako zo mona musala na sima. Fina yaka senga musala. Masonjo zo betelo oyo kando kenda zo zonga. Azaki mona musala soki même pas une année. Ti ba yo lingana mona musala wana. Yango biso ye ko betela ngani solo ke. Fiyo bota mona na musika. Ai mais fiyo ya kufa na ndima kite mama na ndima te. Yo zalaka te. Maman, kasi wana mutu na ko reconnaître Kenny na expliquer mobile nanga. Manda ko ndima te. Papa zonga na musika. Papa, yo, oyebi bando oyebi Kenny et ça combien de boules. Maman, et ça n'est même pas mboula. Baba 4 mois, 4 mois déjà. Aya ke pananga yokola mwana musala et puis era komotika la pananga par rapport à ndenga senga kinga pona ba distance na ba embouteillage insécurité. Ndaya photo ya Kenny zawana. Maman, pardon, elle a besoin d'une photo à Kenny, ça veut dire quoi? Nous allons comprendre. Jusque là, si discussion ça les mains, nous allons comprendre. T'es nazo ba Kenny ngo lobela. Oyo. Yeyo. Mais yeyo t'es maman. Yeyo mutuna tiki na ndako. Ça fait presque 4 mois que je suis avec elle. C'est elle. Maman, ngai naza na uta ko kufela mwasi. Na kufela ki mwasi na ngai. Ça tobota ki ne bana mibale. Ça fait un temps na tika la kinga moko nazo vana na ndaku et puis nandenge ko sala que Kenny yo kufela ki mwasi. Oui, na mwasi nanga na ndo vivre na yegeti. Na kufela ki mwasi nanga geti. Geti. Pardon? Mwasi obalaka. Mwasi na balaka. Kombo nani? Geti. Toboti ne bana mibale. Ah mwindu. Oui, aza mwindu. Moi ba te moi presque ndenge moko peka na Kenny. Oui, moi ba ndenge moko yala ki Kenny kam ke. Ki kaka oui. Mais oui, yewa na geti mwasi nanga na balaki. Yewa yo bala. Na mibale. Toboti bana mibale geti. Mais kasi yewa nani geti bawela mobile na Kenny po Kenny na poisson. C'est les ayo. C'est les ayo. Maman, makamona ya yé. Mais kasi Kenny yo wana ti 3 fois. Kenny yo wana ti 3 fois. Ayoka lobi. Papa Jean-Claude. Jean-Claude eza yete na yebaki. Obala comme ça Jean-Claude. Jean-Claude eza yete. Ye mon papa comme on est là. Papa Maman vanda ko mama. Papa. Na Kenny pe akufa. Dozo ke de 11e année depuis que Geti ono beteli lisolo. Nde bazalaka bambanda. Ezalaka yo te ezalaka Jean-Claude. C'est à cause de ces messieurs. Nde Kenny amela poisson akufa. Kenny oyo zolobela. Nde oya ndeko nanga. Nde oya mama. Akufa tozo ke de 11e année yango papa na bité so yo poso comprendre biso. Kenny ni no zolobela papa. Oza sûr eza omoni na photo. Bandeko. Scène oyo epesaki nga malili. Nathalie Vini. Je me suis dit, Seigneur éternel et Dieu. Fongola kata biso miso. Miso ngo peso ko fongola biso miso molimo. Yaya okokata okima mbangu. Je me rappelle ezana ndeko moko ya zaki nzamba fongola nga miso na banda komona nzamba yaya tikala na ya miso ya matoi koyoka. Loba peut-être nzambe ye moko aloba ke no yo il faut na fongolo miso parce que tango azo loba ke no ngana ko fongolo miso o mona mabe nyonso oyo ezana sa moyo yo akolongolo déjà na kubanga wana
ya oya ndeko mwasi na fongolanga misu yaya akoma kosambela nzambe afongoleka misu nzambe alobaki ezela je vais te faire voir afongola ye misu ya molimo ndeko mwasi akoka akomi olela te nalingi te il fallait sikoyo basali ya nzambe mpenza balelela nzambe mpo bakanga ye eloko wana yaya mokili oyo eza mabe tomona yango te keno film eza juste kaka naloba Belleville aka korevele biso yaya totambolaka na bato akufa je crois nalobaki yango na 11e épisode si je me rappelle très bien nalobaki bandeko bato bamibomaka bato bamisalaka mabe amilongoli na sa moi oyo ta na ye nano ekoki te bakufaka te bakufaka kaka ndenge biso toyebi keno bakufi tokundi bango me milimo na bango etelenganaka awawa ata muto babomi bata na ye nano ekoki te na sa moi oyo yaya molimo na ye etambolaka totambolaka na etambolaka yango omonaka mutu mosusu yaya Belleville omona ata na filme oyo je sais que eza révélation moko makasi na monde ya ténèbre mpe bako nzambe abomba yo yango omonaka mutu mosusu boye abomi mutu akomi obimela ye na nsima kobimela ye wana aosa ndeni soki ake na bandako anganga place yango ake kolukaluka o mutu oyo nabomaki azobimela nga okomona bakotinde akende kaka na tombo ya mutu wana peut-être akende kosala bisalasala abloke esprit na ye banda kobima te yaya na sa moyo il y a des histoires et on a vite compris que non mutu oyo Getty amonaki ezalaki nde Kenny mais tala kuna Belleville amemaki biso je crois bao balandaka ngai nalobaki nini nabi nzambe nanga mama Milo façon ozokenda makambo yango omona ondire nda bomi mwana na ye je me suis même dit nalobaki yango nalobi nabatela munoko nanga parce que Belleville oyo aza mutu te na oki koloba eza mama Milo façon ka mama Milo na ma premier épisode deuxième épisode yango ndenge akendaki na makambo nga na pointaki nalobi eke za mama Milo te nda bomi mwana na ye nzoka Belleville troublaki kaka biso wana menga nazaki souple nalobaki yango nalobi mais mama Milo oyo est-ce que yete nda bomi mwana na ye façon zo se comporter et c'est pas pour une mère vous comprendre après nga moko kana munoko nanga nalobaki naoki ko pointer mbe mama Milo te parce que Belleville aza mutu te tokoloba tokopointer mama Milo awawa mais plus tard ayeko bimisa biso mutu abomaki ke nani Getty sikoyo Getty atiki vini na kati ya suspense ya koloba keno auti pa mama na ye mais mutu nakutani na ye il me fallait pas nzoka kutana kindi na Kenny siko tango yebisi mutu bongo otiki na suspense vini atikali trouble na famille na yo vini atikali trouble amoni bango ba démon sikoyo film ezana on a 13e épisode moi je voulais savoir nkati ya filme oyo Kenny bawelela mobali nani na Getty mais mobali yango pe na minicho na Getty abalaki ete mais Kenny amibomaki pona mobali yango Getty aki kobala na susu na nani na vini siko toyebi te histoire wana parce que babimisa biso kombo ya Jean-Claude soki Jean-Claude nde Kenny na Getty bawelela nzambe nanga c'est-à-dire que non mission ya Getty ya nani ya Kenny ezalaki ndenge abomi déjà Getty aboma pe vini mais na soki tobi to solo la bien vini asali ye nini vini asali ye nini yango na yebisa bino na bi moni le monde de la sorcellerie là eza monde moko boye donc muto ka soki azana esprit mabe yaya etika donc bomelelaki mbondo te aosalo mabe na niveau moko boye ya kosa même pour se rendre compte que non boye abomi Getty bana batikali bapauvre mais alingaki entame lisusu acheve lisusu mpe vini asali nini yo moko mimelelaki bapoison na yo mpona mobali
ya di nazala ya koloba ebele na filme oyo mais mpo na temps Vini akomi obeta miso kwa ndoki à comprendre l'histoire. Vous m'avez amené ici. Qu'est-ce qui va pas? Expliquez-moi les anini. Keni ye ona tiki na ndako nga manga ngena na futa peut-être que non ndenge na vandi na mwana na bino. Histoire eza mosusu. Et d'ailleurs alobaki eloko moko alobi bizwazo ya bato ya bana misala oyo. C'est fort hein. Quand na vandi boy na sina lembi na bi nzambe na ngana na kobongisela nga ndako. Parce que tozala na biso na bato misala ya koloba kino ba Zimbabwe ba Mozambicain bato ba ya Namibie et tout. Parce que système mosusu to sala kiza ke non par semaine obenga ta mutu obenga ata deux aye ko bongiselo ndako ata une fois bien deux fois. Dernièrement nazwaki te maman moko ayaka ko bongisela mundele moko boye ndako awa ayaka deux fois par semaine. Elle est venue na ye moko kaka amoninga aya tuninga lebi maman oza na besoin muto musala te ya keno par semaine ata deux fois lokola nga na salaka na ningi juste pe na pesa ka mwana na ngai pe abanda ko sala ngo par semaine lokola ye samedi a salaka te abanda ya osailo et période na nazaki neti nazo ka pe bien te na bi OK pas de souci aya ka si samedi asaila ngai yaya les samedi ango aye déjà nga na yeba ikeno akoya déjà na code pe raba petit na bino esprit na nge boyi kaka asa elanga ndako te na boyi na vanda kaka jour na oyoka bien mona bongisa ndako na nga pardon akomi la fille aye na yebisika pe raba petit yebise ke nonga na voyager na zate tango nga na koya ndi akoya Père Bapeti ayoki de mawa abimisi déjà na mbongo où il fallait que futa e ba futiye akei ayebise que non une fois ce qui meraye a obenga lu kwa za numéro na yo a obenga ya ti lelo na kotisa mwana na pe na ndako te mama na ye ayaka samedi passé kutu vendredi passé kutu samedi je crois ba yaki na mama na ye na ba et pas voisin nga awazala ka mundela ya Cape Town mindelo ya ba Cape Town aya tuninga awa nga naza bien jusqu'à là ngabité naza busy mikolo naza na ndako te nazo déplacer trop yango na omwana na obenga te na obenga esprit nange simbi te tout ça eza koloba ke non totika ba sentiment totika pe ba biloko wana ke non bato ya misala ya tu peux toutefois pe kana yo moko o planifier ka batana yo obongisa ndako monde c'est baby je vous dis botala likambo ezoleka pa mama Sandra soki pe ya solo ke no abota bana ba autiste ndenge tozoyoka soki abota ki bana normali ba eko baby sele libanda e la grande famille eza kaka belle vie umela yaya parce que soki to lobela parce que il faut to toucher na ngambo ba misala daila lobi na makambo ngo ba misala o muto elio kaka boy to mbala moko yango la petite sœur na ngai ekutu azwaka neni azwi soki moto amusala boye pa amemi na église okipe omemi ka na église boye abombi na ye pe kindoki ne na porte soki pe na kati église yango pasteur na bino paza na makasi te donc mondo yaya connaissait de se méfier na makambo ebele totika lix totika babiloko mususu oyo yokanisi ke non tu peux pas faire ça il faut luka mutu moko boya salela yo et tout bon tonto patnani vini to comprendre parce que azaki déjà yé moko moi si azate azoye bandinga ko salate na banate il pouvait kaka parce que moi n'est pas liboso na garçon à sa coli junior fais ça pour ta sœur fais ça ezaka babiloko moko boya eza révélation moko eye likolo ya révélation wana tokenango na conseil bandeko diable azalaka riser diable aza mutu moko boye ajuwaka na vitesse moko boye impossible botala tango bake kuna ye koto yo amoni déjà ke non vini na ba tonton Patrick bake pa mama na ye alimwe kope baby alimwe miso e baby maintenant il reste maintenant à savoir qu'est-ce qu'elle a déjà planté dans nzoto ya vini parce que vini abimi na mutu akufa eza pe mala liboso te nde musala na ya abimaka deja na ba Mais il ne m'a pas écouté.
Voilà, C'est pas la faute à Papa Vini. Je vous ai dit tout à l'heure ici, Maman Kenny n'est pas une personne normale comme toi, comme moi. Elle n'est pas comme ça. Moi, muki envoûté lisundeni muchopi. Oh. Abando sani. Junior Abando Toi, sani. tu sais comment je l'ai bombardé avec les prières. Tu me connais pas vraiment. Tu me connais pas. C'est quoi? Aya osala nini pona bango kasi po délivrance ya nini? Écoute, je n'ai pas mangé ce qu'elle a préparé. Bien. Quand elle prépare, je sors avec ma petite soeur, je l'achète des histoires. Amen. Si elle prépare, je sors avec... Si papa part, je sors avec elle, on part quelque part. Très Moi, bien. Je ne restais pas dans cette maison. Merci vraiment. Mon amalam. Papa. Allô, papa. Il n'y a personne. Il n'y a personne quand même, mais Bilo, on est quand même. Attends, pourquoi ça a disparu? Il n'y a rien. Donc c'est comme si ça, elle n'a jamais existé. C'est comme si trace moi ça. Junior, venez. Allez, moi. Eh, tout le monde est comme Nanda pour tout côté. Télé, on a compris qu'il y avait quelqu'un qui commande Wana, mais la télé, ils ont fonctionné, tout était allumé. Même il n'y a personne. Tout côté la chambre, et l'eau, quand tu as mon corps, ils ont été. Ils ont la lamba, ils ont la robe cinglée, ils ont la soutien, ils ont la robe. Il n'y a rien, il y a moi sur Wana. Donc, sans Strasco, c'est comme si c'était un rêve. C'est comme si elle n'a jamais existé. Donc, et l'eau, c'est que moi, ça rien dans qu'on a je sais pas. Je sais pas comment ça s'est passé. Ma ouais, place on a laki. Junior a tenu papa et où? Avantage. Il y a Kolexaba Lanzela Nzambe. Et dans le premier épisode, après ça, moi, dans la Bible, Getty. Nzamba comme utiliser moi na bo moi na nyonso. Ba parents eza pe message moko belvia ye kopesa bino ya koloba keno mwana koki kolala boye aye ayebisi mama na loti boye na loti boye ko rejeter yango te. Ko rejeter yango te. Pour ceux qui n'ont Vini à comprendre, parce que Vini, il était déjà envoûté. Azaki déjà envoûté. Mouchopi aventurière. Azakutu aventurière te bande konanga na yo parce que na Patrick na Daily bango nyoso bande ko banga ndako wana. Mais ba otinda muto musala. Muto akangi makambo, muto close makambo ke ozo Vini mai mwana na ye. Vini, Patrick na Daily bango pe ba obanga. Yeah. Bo banga Vini ngo beaucoup de na ndako ye muto obima na muto. Tika. Peur de moi. Moi, pasteur, Junior, assieds-toi à côté de papa, laisse. Toi, assieds-toi. Yo, qu'est-ce que c'est papa Vini, quand il y a un temps que soit maïona, qui soit maïona. Comment il est so soit maïona, te quand lelo non le musala. Quand lelo so que soit maïona te. Mais ça va tout ça va blague. Comment ça gana? Mais ozo banga azan de kona au moi site. Azan de kona au moi si. Muchopi longwana ki ozwa mai. Longa si mam kona nga ki ozwa mai. To comme ça ba jetoni. Maman pardon pour comprendre ngai maman pardon. Tu comprends ni? Tu comprends ni? Papa il faut banga maman pas zo banga biso zo banga. Ngana tu qu'est-ce mai? Nous sommes habitués à voir personne ndako. Qu'est-ce mai?
yango na tonto ozwaka bana misala boye fo toyebaka bimelaka wapi. S'il te plaît, Patrick, la bonne a traîné. Pardon, toi tu es l'homme. Zula un verre d'eau, s'il te plaît. Prends-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Prends-moi un verre d'eau, s'il te plaît, papa. Patrick, prends seulement pour lui un verre d'eau. Toi, tu es la femme, toi, tu peux aller prendre. Fais moi aussi. Patrick. Tu connais mon bel indé, mais il faut qu'il dose le camarade non mal. C'est moi-même, je vais aller prendre. Cher, et toi aussi, tu as peur? Moi, j'ai pas peur, j'évite carrément, j'évite simplement. Toi, tu Je n'ai même pas vu à la cuisine. Merci. Tu vois, aller dans la cuisine, tu pouvais aller. Oui, ok, écoute, mon bel aussi, Patrick. Bon, on fait ceci. Viens dans mon chopian, à sa chambre, on a un sous-sous. Venez rester là-bas un moment. Mon chopi! Mon chopi! Merci. Quand banoki obaka makuna moi moke aki azwi vers amaya ye nango akufi. Lo bozo banga tozo mona te. Moi moke banga raté mais nga naza na conscience. Kendo bongisa chambre wana ba visiteur papa vini aza comme enfanda mikolo. Maman, papa vini ava na biso. Na lobi lingala ete. Wanga na kinda na ngai. Po moi ça na rolande ti awa. Na lobi na yo bongisa chambre wana. O italion asimetali yote okinga. Yo bongisa la chambre. So revendre awa. So ba rolande ça problème na yote. Et si tu veux partir, tu n'as qu'à partir. Yaya, temps normal kubanga. Temps normal. Na vini wana lisusu azape su mutu te. Semence nini batikeli ye. Ça aussi. Donc ye ndenge aza wana vie na ye mobimba reste ya vie na ye mobimba. Ye il faut aza toujours na sa makolo nzambe parce que semence nde likambo. Depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, le monde est petit. Oh, Prosper, sinon ça va? Oui, ça va, je dors. Mais attends, frère, ça va ou quoi? Ça va, bon. Et toi? Ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? On est là. Hein? On est là. Même, ça fait, je sais pas moi encore, avec des amis, on te voit plus, tu as complètement disparu. Oh, c'est passé quoi? Je suis là, sauf que trop de trucs à faire et voilà, j'ai plus assez de temps. En plus, trop mine. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas grand-chose. On est là, on se bat. Wow. En tout cas. Ah, juste. Je vous présente Davina. C'est ma femme. Mon épouse. Ta femme? Attends. Ta copine, ta femme, ta petite amie. Parce que quand tu dis ta femme, j'ai comme l'impression que tu es mariée. Ça se voit que je suis enceinte. Ça se voit. On attend famille. Ouais, je suis enceinte de 3 mois, donc je suis son épouse. Félicitations. Merci. En tout cas, enchantée, madame. Merci. Mais je suis ravie. Je ne sais pas quelle nouvelle il faut apprécier. Bonsoir. En fait, la maison n'est pas loin d'ici. Hein. Ok. Ouais. C'est aucun endroit, toi, là. C'est juste qu'on vous verrait. Tu habites le parage? Ouais, bien sûr. Enfin, okay. je fais les pas puisque vous savez. Ouais, ok. Juste qu'on vous verrait là, vous allez voir, genre, c'est comme une concession, une grande parcelle. Grande parcelle. Et c'est juste à votre droite. Ok. Bon, c'est en marron. Ça fait plaisir de te revoir. Non, le plaisir est partagé. Ah, les gars. Ouais, au revoir, merci. Ça fait super plaisir. Ton numéro, c'est le même ou bien? Non, j'ai changé depuis. Ok. Tu passes ton numéro? Comme ça. Tu peux leur remettre la carte. Ah, une carte? Ouais. Ok, une carte. Bon, les amis, à plus. Portez-vous bien, au revoir. Okay. Portez-vous bien, au revoir madame. Au revoir. C'est toujours mon numéro, hein. J'espère que tu vas. Ok, écris-moi. Prends soin de toi, mon frère. Merci. Ah ouais, mon frère. Putain. C'est tes amis? Ouais, les anciens, les vieux amis. T'as vu la meuf? Il traîne une carte, frère. Je jure, tu te rends compte qu'il habite le quartier. Il a dit qu'il habite juste ici à côté. Donc, je veux un peu voir. On va voir ça. Je veux avoir une idée. Une idée. Comme ça, le week-end, on l'appelle. Les gars du bord, c'est à la meuf ou c'est à lui?
Tu te rends compte, il a de garde femme. Donc, à Zuelina, moi, si n'est pas. Papa. Putain. Tant que bino balobi dans la vie, il faut jamais que tu aies point na kati ya vie en mwana moto. Junior, malgré qu'il avait risqué à cause de la deux fois, mais tala kune mimi. Il n'est pas dit que non, na kati ya film oyo, belle vie peut-être aye ko encourager peut-être ba deux fois ya koloba que non peut-être plus tard na ki deux fois aux ouverture moko boye et tout non. Il y a un message ici. Asalaki yango na conscience na posa na été pasi ya ki orphelin de père et de mère tata mwasi azoniokola enzamba fongoli nzela na nzela wana là ezanga onga na réfléchir parce que ça bato mosusu qui risque rien à rien non bato mosusu baosala yango na baconscience parce que ya bandeko kosala yango mpona kokota kuna alati bongo soki abimi aza ne mobali kokota abandeki kokota kuna abandeki kosala bongo toloba ngo mpe bien donc kokota na lopango il fallait se déguiser mais lorsqu'il est dehors azaki ne deux fois te kokota kuna kaka ne ya po kaka azala na accès po azala kaka na accès ya kokota na lopango il fallait se déguiser bongo po akota na lopango yanga nyazaki ne deux fois te et il faut tobetela ngo pe c'était franchement là azaki ne deux fois te alatelaki biso ba robe na ba mapapa pona kozwa accès ya kokota na lupango pona kokota lupango wana zemi ekotaki allez-y comprendre Davina pe munoko soupe tala Wilfried ndenge akomi na suka tala Wilfried ndenge akomi lokwa zoba atia point na vie ya moto esuki elendingi tala ndenge akomi kobeta miso kwa ndoki abandeki kolinga kosentir Junior te Davina soupe munoko soupe Davina est-ce qu'il te fallait que pe olobaki non naza zemi ya 3 mois bana bautiste bango bazobimela obi ata ndeko nanga moko alobi ke non nzambe apesaka mwana nzambe akelaka mutu na malformation te bana bakomaka kobeba partir ya libumu ya monde bato ya mokili nde babebisaka soki mpe oza na makasi na prière te nde omonaka ezwaka babebisaka bana mosusu a partir ya libumu ozopesa précision naza na zemi ya 3 mois erreur kimundele kaka je fais les pas et voilà millionnaire C'est de parler avec les enfants, leur demander à ce que tout trouver la salle d'entendre, tout ça, le programme à prière. Et puis surtout aussi, c'est dans le programme à prière, je ne crois pas que je vais rester encore trop longtemps ici à Kinshasa. Je voudrais qu'il y ait un programme de démarche, des bandes en boca, tout ce qui a histoire derrière nous. Connaissez un peu la vie à Sika, la réalité mususu libanda. La réalité mususu libanda. Ah voilà, après délivrance. Ouais, après la prière à délivrance. Parce que c'est la prière de délivrance. Hein. Ouais, c'est la prière de délivrance. Na kachanda ko na banana. Faut na passer la délivrance. Je pense que Patrick aussi il faut un programme à prière pour la sécurité. Non, pas bien. C'est toi qui as dévoilé cette histoire. C'est ça. Je dis qu'il y a un peu de boulot comme Takufa. On est justement, tu vois. Elle peut aussi être très fâchée. C'est un esprit, ce sont des esprits méchants. Au moins, l'homme sous tout comme à un niveau parce que tu n'es au Canada. C'est ça. Tu vois, entre amis, si on a pris sur conseil, j'en prends en considération. Ah, mon cher. On pouvait bien éviter tout ça. Et surtout si vous aviez l'esprit à discernement, nous bételanga solo tant Junior a lobby qui est à il y avait des signes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être école de docteur Guy, école de moi. Mais quand on n'est pas attentif, tout le monde aura des conséquences.
Nous sommes là maintenant en train de réfléchir sur des conséquences. On a prié, on n'a qu'à écouter. Parce que j'ai parlé à mon ami, il n'a pas voulu m'écouter. En tout cas, Papa Vini, mon cher ami, c'est vrai que Yonangai, on n'a vraiment pas tissé de relation d'amitié. C'est pas intermédiaire, il y a Patrick. Moi, Naolobano, que vous devez vous estimer très heureux. Et puis, Yoko Kangamakara Nzambe. Parce que le pire n'était pas arrivé. Hein, parce que si ces plans-là étaient arrivés à son terme, qu'est-ce que tu serais? Et puis les enfants épargnés seront restés comme ça. Et au baby Yabana, tout ça. Pour un bête truc. Non, C'est vraiment. la question que je me posais tout le temps. Et puis, mon lit, moi, ce sont des esprits. Tu sais que la Bible, Pelobara, c'est lui qui couche avec une prostituée, devient une seule chair avec elle. Ah, d'accord. C'est comme il est moro. Imaginez ce qu'on a couché dans la revenante. Donc, comme pays, une seule chair. Toi, tu as peur de moi? Non, on peut dire que son esprit est en toi aussi. Non, la peur, non. Bandeko, bolandi conseil à ton Patrick. Ton Patrick alobi eloko moko eza très profond pardon alobi. Au moins lorsqu'on est amis, to yokanaka. Parce que ngana peki saki na boya ki eloko oyoyo. Bon, eza difficile, natiro eza ndenge mususu ya bandeko. Yo oza na master boy ozo pekise na ndenge moko ya bien yakanisi ke no yo saleli jalousie. Il faut kaka kutana na situation bongo po azonga mutu mususu opese conseil boy. To yo kanaka lorsque nous sommes amis parce que ngana koluka malheur na yo te. Yo peut-être pour koluka malheur na ngai te. Bon, voilà les retombées. Voilà les retombées et comme que non, na luka délivrance, après délivrance, na bima, na sala voyage, na déplacé na mwana na bana nangai. Ça fait mal hein. Siko eloko moko siko ya suka. Oyo na seki, il y a peu de temps après na zongi mutu. Eza lorsque Elena a yebisi mama étoile. Mama étoile, yo zolela basi ba biso ke no mwana no azana ndako na lupango kuna. To bimisa biso makolo to kende parce que yo ozo saka matanga to kende aboyi. Et comme ke no oyanga wana za yanga te yanga na kunda. Siko ya yo okunda olelela kanini? Il y a un message très sérieux na makambo yo. Tolanda. Nikamunini na tata ya batu. Nikamunini na tata ya batu. Keni yaya, osalinga boye pona nini? Seki okufa te. Okuti kuno ke kosala nini kuna? Oyo nga na kundaki yote. Oyo nga kenda otala cimetière yote. Nazo yokoka makambo te nzambe. Nazo koka yango te. Maman Leki, moi je pense que... Mwana wangai. Kanga nanu kasi. Olela na yo. Kwa nini te tokende kasi kuna? Toke ekutana na ye moko keni yango basolo bake azofande pa ya mwa mobali wana. Toke pa na ye kasi. Kokende wapi? Oh, mais toke place keni azati. Kuna epa ya papa wana? Oui, epa papa po bazalaki awa. Naki sali kuna? Mais aloba ke keni azana ndako na ye. Boso na keni wana yanga ite. Yanganga na kunda ye. Yanganga na kunda ye wana yanga te. Naki wana wana rapport ni tozana ngo. Pona mono bandi su matanga nena biloko azo manke o makasi. Tokende kasi kuna toke kotala eta musuti lelo azanga na ndako mwa mobali wana. Te, yanga na kunda ye mama, tika. Yanga na kunda ye. Ok, mais moko il fallait pas ozongela ba matanga nyonso osala. Oza mutu moko il fallait que osenga pardon. Obani non osenga pardon pa nzambe. Et pour osengi molimo akene fanda na kimia. Po ba retomber nyonso eza maloba olobaka na cimetière. Osakaka olobi mwana nanga zonga mwana nanga sala bonino olobate. Parce que comment expliquer nani mbanda na egeti akufi. Et pas mwana mobali oyo. Aomelite donc kaka ya kufi na libala kaka na libala wana na mobali o kaka keni asali azongi. Omona te kezaka maloba na omoko. Eza maloba na yo mama. Wana kento bani keni asali vagance. Bongo to loba nini yo lobaka na obosani malobo lobaka na rappeler yo. Kasi ya miboma ye moko te. Bongo ye muta boma ye. Nde na lobi. Problème eza ya miboma te. Problème eza maloba oyo loba mokili oyo toza ese baby. Tant musupe keni apemani na kimia mi maloba oyo loba.
ekozala na baesprit mosusu elataki yango elati elongi ya Kenny ezongi ye kosala vengeance bongo toloba nini. Donc soki otali maloba oyo mama Étoile aloba na cimetière ya kosaka wana nde esalaki no Kenny abanda kongaka molimo neza na pepa alelaka butu lokola moi yango balobaka soki moto akufi botika molimo ne pema na kimia kolela ya mama Étoile na maloba oyo aloba asaka kokufi kolala te landa oyo abomaki yo yango wana. C'est un message très fort o nga mama BBC na ozongi lango lisusu akomi otuna, c'est-à-dire que non eza vengeance parce que yo lobela qui est à ça la vengeance ala la te yango wana olela depuis moi kufa yo lela kaka kolela kaka. C'est un message très fort et surtout ceux qui oza mosambeli okite que non moto asa kufi yo lela ka butu lokola moi non. Et voilà maintenant les retombées. C'est que molimo ya Kenny ndenge to mona Kenny aye ko fala ba vengeance wana eza malobo mama na loba yango wana to banda ko démirer dans les seigneurs et ça bien parce que dans les seigneurs osa baba makambo te parce que Bible yango moko pezo ebisa biso que non il y a plus de relation entre les morts et les vivants. Parce que yo muto asa kufi ozobelela et des temps ozolela ka lela ko vanda te obelela tanzambe na yo alio ke la mwana no mawa parce que ami boma molimo ezwa te sika epema. Là il y a un message dans bandeko oba sakaka. La grande famille tokutani R moko beau aimer beau partager, je vous aime bien, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.